www.potonapoto. Bien, notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission des arts socioculturels, une émission de découvertes. Mesdames et messieurs, à travers cette émission, vous allez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalata, la Tala Lelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, le Mbokate de la presse, toujours dans le système Infukama, des télémans, interprètent tout son en abimino bino nandako, l'émission Nabino Tala Lelo, l'émission Nzamba Sali Mikolo, l'émission Zasi Karoua Kaya de Senoba Desnati, l'émission Yamagamutu, tout à distinguer dans le domaine naïe. Mais Lelo est venu mes alliés, les Mbokate de la presse, Julien Botalata, la Vandaki, Tragabi, le téléphone est sonné, tous en a problème dans le quartier Nabiso. Dans le quartier Nini, quand on est dans le Baki Bongo, tous en bongo précisément à Kinshasa, dans la commune ya Lemba, quartier Salongo Nord, sur avenue Léopard. Tu vois qu'on a un problème, il y a un déco, et bah couple mi balé. C'est-à-dire qu'il y a un déco Nadège, un déco Michel. Ndeko Michel, baba jeune marié, Oyo Ndeko Michel, a outi ko bala mwasi na le 12 mars 2016. Lelo tozali bongo mokolo, il y a le 29 mars 2016. C'est-à-dire que bazaka na ba semaine, les alaka, selon ma information, il y a incompréhension qui entre ba couple mibale, porte zaki okanga, bat bayoki ka ba makelele ba fungola bayoki, Ndeko na biso Michel. Na potan na lokolo na mambebele bato baye ko fungola porte babuka porte ndenga force baye ko mona ndeko na biso Michel na potan na lokolo lali nde bandeko ya bonne volonté ba bon samaritain nde monde basala ki intervention ya romema na mutu ka boko mona ba image bo mona vraiment ba image nde ba memeti na hôpital ndenge komaki kendeko ayaki ko kufa. Mais selon ba information mususu to yo yoka ke ndeko Michel azalaki na mwasola masanga na baye o baye daki wana mwasola masanga zako bandeko amelaki masanga. Selon ba information mususu toyoki ke ndeko Michel auta pe ko sala interview na ye na banque mo baretena ki yepe. Donc bientôt la pe nde to kotaka mars oyo il fallait pas banda pe musala na ye nde to mona mam oyo yo en tout cas na yebi ke bozo ki to kota na kati émission ta le loto ke découvrir ming oboy bakité. Merci. Como le exam sana. Mesa pa mbelo beza na kati. Ezaka ba mesa ka. Poto na poto. Bien cher amis internautes, car on est qui les Mbokate de la presse Julien Botalata la Tala Lelo nabi ke bolanda biso partout dans le monde à travers www.potonapoto.com. Lelo bomoni les Mbokate de la presse, bomona ara ba image ba musicien, ba politicien, ba médecin, ba mambebele, mais tous awa likambo koleli biso lelo tozali bongo na Kinshasa na commune ya Lemba précisément na quartier Salongo sur Léopard, croisement Onel Kabumba na avenue Léopard. Non loin quand il y a une Mbokate de la presse, je n'ai pas dans quartier, na la mon téléphone est sonné. Tu as le problème moko ezali na biso awa ndeko moko auti kotika biso azaki na problème donc ba jeune marié bazaki na problème bango mibale na mwasi na ye moi discussion ba bitumba ba nini pour eko sala ke mobali akufi si yo lokola ngana zalaki te nde tolobaki tolobaka to ba batu oyoyo bazalaki mo ba intervention mike toza pe na ndeko na biso oyo akota ndeko sala mbote ndeko Mbote papa journaliste. N'habitez vraiment qu'on se présenter dans la émission Tala Lelo puis na poto na poto. Bon ngai kombo nanga ciseau d'or masala na salon awa toza ba voisin na ndeko nanga o akufi. Toza ba voisin o réception na ndeko akufi kombo neza nani et puis moi sina nani. Bon ndeko na biso ve na ngai. Kombo na eza ve Michel moi sina ye mama Nadège.
Merci maman Nadège. Est-ce que vous pouvez expliquer biso problème nini o eleka qui entre ndeko Michel na maman Nadège? Bon, biso to ebe pena problème te. Po biso pe to lala na salon, nde zala po to kingela salon po na miyibi. To faze na biso na butuka kana koko nde zala ka nini. To bimi na ve na ngam susu na ye. Na tunya problème ezani babite bueno kinoki to mema muto kokufa nini na monimba mo ba makila ebele tandami wana. Na bitanga pe boye ngamoko na kokate fona benga bandeko mususu. To ya mo intervention poto mikoko tsavé na nini na camion. Sikoyo na bimi boye na tali na gauche bo na mo bandeko na ngami balé aka bazoya nde na bengita noko boya wana excusez wana zeba erne na 0R ba 0R10 ba 11 ah nde na bengi bo ba ekutumbango na bita mutu na kati kuna bitumba na mwasi na ye babundi bon so ba welini vraiment to ebité mais to kutseka pota ndeti ndeko na biso to edeka ka to komise na hôpital pota ngo ezale wapi ezaki na mutu na libumu be wapi te pota na lokolo wana ko to ezue pena lokolo ya droite na sedon musisa pena donc oya oyo lekisana kila wana ndi yango ekatanaki pena mama na pota pena ya munene obiso tomona yango wana nde yo monaki yango pota wana ezalaki ya mbeli ezalaki ya liboka obe ezalaki pota ya nini ezalaki ki ndeko na biso azoka pota bon ndeti pota to koyeba te na butu wana biso pe toaki monsonné tellement fait na ndako tomoni bavite ya kopanzana bon biso pe tokota na ndako te totalika ndeko na biso libanda toye tozwi mba moko towelisi nde mbango toye tobengi ndeko na biso oyo ya chauffeur aki libanda na ndeki na voiture na ye tokotisi wana soto bomemaki azalaki en vie azalaki kopema obe ezalaki nde yakenda kufela hôpital obe na mutuka obe na ndako te andaki pena kopema po ntango akanye na pena koloba te koloba te na pena pire petit na ye na simbe na loboko na bengi eve Michel atalinga pena bwache donc koloba pena ndoloba te akokufela na hôpital bon akufi nde na hôpital po nga pena kende hôpital te to na moni to memi ve to eto déposer place wana to na kebenga ndeko aya na car to tiki ve to na simbi no venga to to na carte na simbi ve na beleli ve na talinga bwandi na bisi sko bandeko ta to simba to ko tsena ndenge ya kati aluka moye to ko tse na bako tse nino Saint Joseph wana siko moi sina zalaki wapi tant ba événement nyonso ezoleka bon tellement pe batunde bakotaki bandeko bani na lopango basala ndeti ko banga bazui mwasi ba encadrer ndeti na ndako quelque part ndeza parfois quartier goya na loyenye yango ba encadrer ki ebonga n'habite vraiment merci beaucoup na ndenge pesi biso éclaircissement par rapport à problème au le cas ouais merci beaucoup ya botala tala merci beaucoup bana émission tala lelo et puis na www.poto to continuer pour la suite c'est mais ça là vraiment pas si makasero ka ba jeune marié au balingani tala lelo mutakufi poto na poto tala lelo ndeko Michel Akei nde tolobaki toujours na cadre ya Mekato plus introduction tozoluka toujours toyeba mambango ezalaki nini boute komona interview ya ndeko na biso siko tozana ndeko na biso vraiment un chauffeur o amekaki kosala effort na kati ya butu wana ya komema ndeko Michel tina hôpital mbote ndeko ouais mbote papa on se présenter na ba otalo na émission tala lelo bon nga komona nga Jean-Pi na vanja wana avenue Le Palme en 61 B3G na butu na lali na ki bazo beta porte vers 0h bazo beta porte tant bazo beta la porte na ki bato bazo la libanda pardon boy debiso boya vraiment toza na ka moko urgent na bimi et ben na senga voiture pour toya komema nini na démarrer voiture nanga na ye na ko kuta ndeko Michel azaki vraiment balali se libanda vraiment hémorragie makasi pota vraiment ya munene za ko kota la te vraiment nazaki émotionné nazui tokotia mutuka tokei na Saint Gabriel tokomi na butu wana tokotika ba stagiaire o ba docteur bazate système ya kana bangote ezaka na bangote batindi biso tokei akram tokompe na akram kuna kana bangote wana tango bo tambola wana so ndeko Michel azaka ko saigner kaka so tali kutu na mutuka nanga so mona déjà makiam so ekauki kitchen so za pour la vraiment azo saigner kaka nde toyeko kende na Saint Joseph tokomi na butu wana Saint Joseph nde ba recevoir biso na ko recevoir biso babandi ko zongise moi mai banatana ba calmer hémorragie pour na basa la test makila baba no zongise makila mais kaka na herbe zo zongise mai wana
docteur Epsiso, ça ne va pas, déjà, à ça, Tikibiso. Vous problème partout dans le monde à travers www.potonapoto.com et venez mes agna Ernini et puis à Koufaki na Ernini de Michel. Bon, précisément à Koufi 1h20 heure à Koufi. À Koufi babanda zong se bamai à Koufi vraiment passer mon régime à kasi naza kutna ba image na carte téléphone à saki mon régime à kasi en tout cas makile za qui vraiment. Vous avez peu kolobate. Bon, depuis na juillet awa ti no nande na tambol na ye azala ka kopé mamoko ya suka abanda kolobate abanda pe koningana ta fungola pe misute azala pe mata za oningana te moi si na ye madame na ye maman Nadège moi nazala ke pour mona pe maman Nadège. Bon, moi si na ye précisément comme na ki okuta ye vraiment zaki nene isalanga pe bien te na ngana sala intervention au hôpital avant to alenda makambo moi si maintenant to landela keno zaki pe makambo na bamba banda na katanda ko moi si muto atindike soki na mesa. Bon, explication claire kaka bangomi balé parce que bazaki na ndako na si muto monter sans explication claire parce que ko fongo la porte fongo ba côté déjà muto ça déjà na pota ça que bazo bunda bakangi porte na katu beza d'un pour ça ko là les prix incompréhension botami na kati wana muto ça za là muto ala mukaza parce que c'était exactement 0h23h na si compression papa na maman na ndako to yebelo ba welelité parce que bazali pe bangomi balé muto monter attaque famille azaki na ndako biso to monika ka moi ça zo ganga boya ba voisin nde babimi batindiki porte babimi sie biso pe to ça l'intervention de ça non mais vraiment conseil ni européen ça na ba union so mambo bitumba to mambo izo sala mato vraiment ezo sala passé par rapport à kobungisa ndeko na biso mobali boye atangi ba classe silisi a bali a jumusala mais vine balaki. Oui, à Balier, Basalim mariage le 12 mars. Le 12 mars, oyoyo. Oui. Le 12 mars, Balier, Bazaba nouveau marié, n'a pas babotité. Les lois Kofi, les 29 à Tikibiso, à Kofi. Vraiment, Eza, Naza vraiment bien terminé, ça va nous conseil. Vraiment, ils ont la base, c'est amibal. Ceux qui battent Babalani, ils ont pour les meilleurs et pour les pires. Il ne faut pas que ça la tout le temps qu'on soit dans les camions sur l'Alexandre Kaka. Ils ont conseillé à ce que des collègues compréhension, mon ceux qui ont n'engagé et même des qu'on a besoin de loi, famille ne perdre. Selon Barimère Tozoga qui Ndego Michel Azala qui paie dans Amérondia, mais là qui paie moins alcool. Comme la moins alcool de le vite que non aya kokufa. Alcool de memien na liwate. C'est-à-dire amela ki alcool amela yanda kutamela ki ma côté nyo so utana sale pakata sale pakananda kunaye vraiment isa yango te raison ezaka que non bangomi balena moi snende babi le pourquoi moi c'est que c'est-à-dire eza soit makambo molili ou soit ezaka makambo bangomi bale to yebite parce que na par rapport ko yoka ezaka habitude na bango depuis bazaka ba fiancé bazaka ko bunda ko swana tout ça ne peut toujours ka ba rimer et pas bateau et ça c'est-à-dire ezaki déjà habitude na bango mais yaki kaka neti basimoko to mona bible neti ba delila ba yaki na via bato pona ko bomisa ba Samson c'est pour ça ba c'est bongo vraiment ayaka na bitumba via mutupo à finir à succès ka carrière nae. Merci beaucoup vraiment Nzamba Pambolo na acte opposé qui a participé vraiment na passi en dégoupé au petit carburant au Kenya. Oui, merci vraiment. Un problème exacté. Nzamenda Pambola biso. Na ida ki na kada ke non de kutuba te la bomo na eto récupérer yema. Nzambe moko muto alingaki parce que ceux qui Nzamba alingaki te to ngato to za naye. Mais comme Nzamba zupe manaye biso to za ba to za autrement ça la zate. Solo que soma muke na moi le solo muke est-ce que ndeko Nadège azali wapi akimi ou bien azami boko na maboko la police. Ka les mêmes boutouana parce que eza biso ba to liboso surtout ngam na zo ki info boso que docteur ebisi que non akufi azal susté. To za ika ngai to za des personnes nan ndeko na mususu. Er na yoki bongo mbala moko ba docteur bakangi biso balobi comme boye na mo ebo mezate boye otikele biso problème autrement ça ezaki te to bino ce que solution ni bozo lokabi biso to yebi bino te boye biso ebembe wana Saint Joseph ka oui na Saint Joseph bazaki un numéro ya commissaire commune ya limité OPJ azaki zaki se place à Yewana à Salle Constant et OPJ ya Salle Constant ça que noto yana ba Jean Boye na belema na bouton na vers 2h to yakina belema awa ndé to récupérer moi si moi ça qui m'a qui n'a pété qui m'a quitté ya yeba qui ne problème te mon ka te za pota qui ne hôpital à Ozonga hein par ndenga yeba qui mais to ke kuna aketika la kuna ntango lisolo ya ko ya boyo yana belema ke ndeko Michel atiki biso omona ki attention à moi si nezali na ndeni non attention à moi si pe to kutaki avandi parce que ayebisa biso to auto sokola vanda ki na ye mais la quitté
tant que komi maman ko s'est paniqué pour toi qui na ba Jean Anthony tant que c'est que non madame la tabilamba to kende on a salini na bi o sali lokotin yo salini ni to kende nini maman ko s'agiter ba c'est que non mo ba la kufi le bi on a ibili wana eta bando ganga imoko na kolela vraiment nde ba kinda kina ye bongo to kina ye atikali na commissaire ya limité kuna atikali kuna nde na butwana to suka kindengana mais moi ça zakuna na tonga ne baké vérifier makamso basandenza. Merci beaucoup balandi émission Tala Lelo à travers www.potonapoto baibolanda biso partout dans le monde et pesa biso maele pesa bino non vraiment pe maele poto na poto. Bien, tout est bien qui finit bien. Été angai, été apeyo bandego o to landi yango total on vraiment na sentimate eza image mo pesi vraiment pasi makasi na ngai mo nano mo nde to zuba image wana na Neville Poutou en tout cas il dérangeait vraiment makasi était abisso na ben compréhension na mambe belé surtout sur le plan spirituel tant pe bande ko beaucoup mi pe prêt ya ko balana il faut pe beaucoup taper ba prière beaucoup camper na bonzambe parce que ça la rappelle vraiment malade parce que molika mususu et ko roza nango ya binote mais comme nango ka bino po misu bo chaki penza me musika ko zo mbongo ko za na mbongo ya ko bala mutu nde lingo ba teke komi capable na bande ko bo tala biso partout dans le monde ngai na e bango na bino pe boye bango ke il faut ko tchana nzambe liboso parce que avant to balana ba bolingo na biso ndenge to lingi bolingo pe mingi de to linga bolingo mingi mais faut to yebara yango ke soki programme événement ya matin ya libala ezali samedi bandoki ya famille ya mobali nande kwa famille moi si pe basanganaka bako kuta na pe balingi pe bula ba fêter na ba pe avant événement na bino parce que nzamba sali réalité na vérité cachée tala lelo ndego Michel Akedo moi to développeur ezate ça vraiment kamozo salama mutu nyonso pasi un grand merci na ba union so vraiment un grand merci à monteur na biso un grand merci na Neville Poutou un grand merci na Chinois Noir un grand merci na la mine de voix à bongo patron site na biso pourquoi pas na mère Mila Bella Dinganga na ba tout vraiment Mimawe tout Freddy Maemba merci vraiment www.potonapoto